Kongo Zambe tata zambe mwana molimo Santuba jali kasi na bilo Kasi Kongo jali koyeba te kofika kochola Kongo sosola ujali boka ya bidasa Kongo 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 sosola kimbangu Kongo 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 sosola kimbangu sala boba di matale jali Kongo Kongo na biba Kongo na katina Kongo Ojali Kongo sana Kongo Eboto bandeko na ngai eboto lelo ezali mukolo ya yenga mukolo ya octobre le 7 mukolo oyo pe ezali semaine ya suka po ete toko kobanda semaine oyo toko komemoraka to toko kanisaka liwa ya papa na biso oyo amonaki mpasi pona ntina ya Congo na banza ba oyo bosilikola na nzembo oyo ezali ya solo nzembo oyo ezali ya challenge te. Pourquoi semaine ezali koya ezali semaine spéciale parce que ezali semaine oyo biso nyonso tosili koyeba ete banda le 12 septembre 1887 na même période de conférence ya table ronde na Berlin ezalaki kosalema mpona kokabola Afrique lokola ndenge bato bakokabolaka lipa na ntango basangisi mbongo nde ntango wana bazali kokabola Afrique nde ntango wana mpe décision ezwamaka ete bakokoka kopesa Congo na roi Léopold et na même période wana mpe mfumu Kimbangu abotamaki na le 12 septembre 1887. Quelle coïncidence! Na même date wana oyo conférence lekaka na Berlin po ete moto mwindo bakonza ye na même jour wana mfumu Kimbangu abotamaki. Donc système moko ekufi, système moko ebotami. Et puis tokomi na le 12 octobre, chiffre 12 retenir un chiffre moko trop intéressant. Le 12 octobre 1959 mfumu Kimbangu ayekotika biso na mabele oyo, soit 64 ans. Après qu'il y a 30 ans de prison, pour être makam oyo utikoyoka na nzembo oyo eko kisama ete amona kimpasi po ete lipanda ezoma na Congo indépendance ezoma na Afrique mutu mwindo koma libre oyo nyonso zali ko confirmer ete kotia tembete mutu ya boifaza mutu moko trop spécial yo Congo sepela nzembo oyo utikoyoka yango kasi na tango zibo mengo tango zuli panda na yo na tango komi na yo libre Kimbangu akomi mutu pamba nde makamu tokolobela na pokwa ya leloyo parce que soki mfumu Kimbangu azalaka un américain ba université Kimbangu nde ezali ba balabala Kimbangu nde tonda mesi tu monument ya Kimbangu nde ezali kambo ya kokamwa ke batunet kaka ba musée Kabila bayeka ka lobby oyo ba mwangeli biso na Congo ba yeli biso ba kidede ya bansombo kila ya ba epi oyo ya ba kidede ya ba Rwandais mais Congolais a salé des monuments ya munene soki combien de millions de dollars ba fondation musée Kabila partout biloko nyonso Kabila partout ye matondo ingeta eboto nya aucun problème na zambona zana problème na yango te mais place zambona zana problème na yango. Comment possible mutu oyo akufi mpoete yozo bomengo eloko moko pona ye historique eza komona te mabe eza nango te mais c'est que problème nanga eza koyaka ka grave chaque jour colère nanga eza kobakisama pona komona ete na bamboka neti ya États-Unis batu neti ya Martin Luther King atia vina ye anje pona kotante kolibere ba noir batantaki kobunda pona yango po ete date ya mbuta oyo ekoma officiellement ekota na calendrier national.
bato oyo toza na Amerique toyebi ke na jour oyo Martin Luther King akufaka ezalaka jour ya munene misala ezalaka te baactivité ezalaka te babindele batanta kochallenge yango batiela yango bakalme esimba kaka te ezalaka fete ya munene jusqu'à ce que ekomi kutu na Washington place batia monument ya Washington, monument oyo elandi na pembeni ya Lincoln, monument elandi ya Washington président, et puis sikoyo baye ko bakisela lisusu kutu monument munene lisusu ya Martin Luther King oyo baoteka ko célébrer kala mingi lisusu te. Okena Atlanta, okena ba ville bele monument ya Martin Luther King ono kuta yango. Mais soko tali ba œuvre Martin Luther King asalaki comparé na oyo mfumu kimbango asali eza pamba yo ya Martin Luther King. Naza kopesa yango ingeta eboto, naza kofelicite yango me ya mfumu kimbango eleki monene. Mais biso na Congo toza na bato pe ebele pete parce que so totali histoire ya existence ya Congo tina data lelo yo jusqu'il n'y a même pas 3 noms oyo eza vraiment ko qualifier que tokoka vraiment ko tia yango komba bakombo ya minene oyo basali makambo na côté positif. Sinon que ekobenda polytmique awa soki na ekoloba ete ngai personnellement soko yebisika na classé liste ya bambuta oyo basali ja makambo ya minene na Congo oyo eza ke négativité na kati nango ezali te eza difficile. Même Papa Lumumba oyo koloba Lumumba na respectaka ye aza na agenda na ngai, aza na académie na ngai, aza na musée na ngai. Mais na côté gauche aza na 2 pages, page négative pe ezali, page positive pe ezali. Mobutu na kotia na page monument ne photo sala. Mais na côté gauche pe ba négativité ezali, na côté droite pe ezali. Mais po ya ko kanga mbuta neti ka mfumu kimbango o azali to kende gauche ko kanga mabete kaka malamu pona yo oza la place ozali pona yo oza na condition ozali. Mais mbuta ya boye azanga na agenda ya yo congolais, mbuta ya boye azanga monument, mbuta ya boye azanga meme na kati ya agenda na yo ke to fongolango de janvier ti le 31 décembre page moko ezate eza kolakisa niveau national ke mfumu ya kimbangu date tel to ko celebraka ye eza crime abominable. Alors biloko boye nayaka na ba émission na ngapona sepelisa yote nayaka pe na ba émission na yote po naya ko apprendre ba connaissance nos limited mais nayaka na ba émission oyo po tengai moko na apprendre na tango yo ko kota ba ko peso pe mayoloba po ya ko tia 1 plus na yo. Si je te kolobela semaine prochaine na yebisi bino video yango déjà 12 octobre 1951 liwa ya mfumu kimbango toza na mois d'octobre yo congolais olobinini pour na tour oyo. L'année passée on ne pouvait pas trop discuter là-dessus parce que je me souviens na sala ki ba émission pe chaque année na mois oyo octobre na sala toujours émission concernant mfumu kimbango et msusoki na salite me bandeko ba lobela mingi bokoko ba invita kanga na kenda pe kuna to traiter ka makambo tali mfumu kimbango juste na période ya octobre ka oyo et d'habitude ça toujours avant date ya mfumu kimbango. Sauf émission année passée et tomba que juste na date on a eu ça émission pe date on a pe ezalaki pe eliwa ya mfumu kimbango soit mémorial na ye. Alors problème toza na yango depuis toujours date est feta makana ngote na niveau national ba kimbangisi ba feta ona nkuku na ndenge na bango wale ko joindre bango a joindre bango pe aline ko joindre te ko joindre nete. Mais na kate ba kimbangiste qui est na ko saccager un peu na okene gauche à droite na ko sauver mutu moko te place na ko mona ke o epe na ngaiza ko balayer rayon wana ko kuta na teza na se soko tomboli mutu eke okuta na rayon de balayage a epe na ngai o kata na tête. Donc ozala un kimbangiste faites attention parce que na mona na pe histoire oyo wela na kimbangiste meto na mfumu kimbangu te o ekozala sika. Il n'y a rien de nouveau na date lelo na si vie na ngai na information pour si mo kimbango place epé na eko balele
je n'ai aucun problème pour toutes ces années pour être battu na niveau national va reconnaître mfumu kimbangu te et que na calendrier national date mfumu kimbangu ezate naza na problème te. Mais pourquoi naza na problème pour le moment et que naza ko senga yo pe o joindre nga na train problème oyo pour être avant suka émission oyo to yeba est-ce que mbeba ezalito ezalité il y a un mal ou il n'y a pas un mal. Alors naza ko ke malé passé na yebike bate belé bazozela 19h ya Paris pour être ba été émission et bandi mais na bandi pe mom ke avant ya wana za ko ke ba boulé ya na pesi bino ba boulé te. Mais boyebi déjà été naza na problème. Alors problème on a ko bimisa ngo mingi ta ngo to ko ba juste na penza oyo poke e bandaka. Mais en attendant na stena parenthèse wana fongoli yango nazozela ere ko kabongo na continuer na yebiki oza na posa oyoka mais okoyoka yango mais po ya avant mingi oto okoti ensemble na ngai avant 19h yango wana question moka na ligne to sola un peu et pour na ko chauffer un peu basinga liwa na ko botama ya mutu wapi o eleki na valeur tango ke nda o kende ko sosola mais pour na ai liwaya mutu na mona peza ki na quartier na biso to za ba quartier biso ba Afrique po soto bito za ba quartier o ya biso na poto to za ba na diaspora e ko za la mpe moi ki pelekese mais na ba Afrique na ba quartier na biso mingi soki mwana botami okoki ne pas koyeba ke mwana abotami na quartier oyo ça c'est clair mais soki mutu akufi oyo ajubana mke nini kuna bemeye bemengo ebimi na mort dan tera kufi donc rassemblement ya batu tout autour eye na bato balinga ki ote bango nyonso bakoya ensemble pona nini po fete non eza fete te sino ke na mona pe fete mbotama po onso ko mbotama ya biso ba chrétien ko za baptisimo yango peut-être muteleki munene bat bayaka to libala jour libala pe bat bayaka ebele baye ko sala fete to graduation ozwaki moi examen d'état no bataki ofufuna mutu moi fete ko sala mais batu nyonso ba fete ona yebisio baza batu moko en général il faut une invitation soko une invitation te que oza bien discipliné okozala neti ngai te na kalake na monika ka fete nyonso wana na ke voilà ngelekota pona nini parce que culture na biso ya izaki bongo na ba Congo fete no space zali oleki kaka wana o kaboli kaka te jusqu'à ce que na bato ba fete kutu bankola fete baza suko yeba te ki a invité ki wana de style la modèle mboka na biso. Alors jour ko bota ma muntu okomona penza te ke quartier yeba ke mutu botaki sauf bato ba yebi kaka jour pour ça fête na yo bato ba ko ya mais ba ko ne pas ko ya vraiment sauf ba invité ça. Le jour où tu as coupé, les conférences sont off, merci. Mais jour où tu as coupé, en tout cas, na invité Batu, te, na ba ennemi, na te ba onyo so ba kokota. Et l'ingo lo ba ete jour ali waya mutezali trop intéressant. Qui est yango to ko lo ba mémorial papa Simon Kimbangu jour akufa ki. Pourquoi jour papa Simon Kimbangu akufa ki heure na ga ekoki 0 heure soki 19 heure pare koki. Pourquoi jour ali waya mfumu Kimbangu eza ko attirer attention ya yo muto yina mfumu Kimbangu te pona nini eza ko attirer attention ya yo muto yina l'église kimbangiste te bat baza conservateur ya makolo ya mfumu Kimbangu olinga te. Pourquoi date ya mbotama mfumu Kimbangu eza ko eza pe ko ningisa le gouvernement congolais te na ta Kasavubu na ta Mobutu na ta Muze ti na tango ya lelo ya Kanambe. Question wana yango to ko tenter ko résoudre.
que la Bible il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour danser et un temps pour pleurer. Bon, nasi à ma belle ma camion a temps. Or temps est dosé dans paramètres et calendrier. Calendrier on te dit temps. Les années solaires, les années lunaires et puis mois et comme il et puis tu quittes na heure et puis heure divisé par minute par seconde par tiercé. Donc tout doit être synchronisé. Makambo yeza par hasard te qui est ngo to traiter à poto est-ce que liwaya mfumu kimbango na date wana tanango et ça synchronisé et tanango et ça utile date tango et ça utile et qu'est-ce qui se passe alors pour que nous se bandi immédiatement to ko tenter pe ko yeba na temps lokola to comprendre qu'est-ce signifie temps et pourquoi Bible insiste sur temps et pourquoi bato bazana mbongo ba yebi ko manager d'abord temps avant mbongo parce que bako peso mbongo mais ko bebi sango parce que management a temps pe o yebi no ngote sinon maladie muso na Congo to yebi ko manager pe nini tante. Alors awa na collé immédiatement ce qu'on a pris pour comprendre que le 12 octobre oyo eza synchronisé na Congo na mundele pour que ne kanga le 12 octobre atia francophonie na ye na tango ayebete Congo la yebine te que signifie le temps pour yebate que source na mikolo komika oh mabele mfumu kimbango charisme ya mfumu kimbango Congola zo yebate que Rwanda ye koliyo que force no ezali quelque part na kimbango Rwanda a combiné mundele ayebi ko sala babiloka ba astronomie ayebi ete na jour à octobre planète ni elegaka avant mususu bakutanaka et qu'est-ce qui se passe impact ni ezalaka na babiloko etali synchronisation ya temps. Et Congolais, pour tous voyez bien, photo zela. Mais en attendant, na ligne ko téléphoner binote pour na ebsomino danger à place balimba zulayo Congolais na mundele pour toujours la libération ya Congo. Ya liwa ya mfumu kimbango. Ya kobota mfumu kimbango conférence nationale. Na tango 2012 ekoki, mfumu kimbango botama le 12. Akufaka le 12. Et puis 12. Oyo, bi francophonie ezoleka na Congo. Et puis na l'an 2012.
kangana parenthèse te fongola yango na bendi bino lisupu boyeba ete tata oyo babengi kombo ya Bin Laden a travaillé spirituellement sévèrement na ndenge na akokaki po yeba jour na oyo ko attaquer Amérique très bien tamba yekolaki bayekola ba non to ko attaquer jour ba attaquer Amérique ça mususu biso to bien ngo mais bazela ki ba ko attaquer na septembre le 11 911 qui est alarme na États-Unis à 911 tout c'était synchronisé era ko beta bayeba ke des photos beta juste na 11h 911 donc ba bilo comme ça na mokili ba science mususu pezali oyo biso na Congo toza ko banga un peu kokota toza na retard na yango poso ngo kota ba kosi biso déjà été akisi azaba batanga ba maboko basaka science te bible kuto lobi que ne consultez pas les astres basaka astronomie basaka boena boye domaine oyo toza na retard et c'est là où on travaille facilement parce que ba date quand c'est synchronisé ba date epesaka ba biloko ya trop ya de ces bateaux avant zoye il faut causer la ngonga moko boye place temps erina yaka makangu sokaza politicien erina koya soka koya erini to biloko biso ba camera comme na trona mokili eko ko funda mutu erina yaki mais mususu pe na koyebisa no pourquoi temps est très utile nazaka koya na temps pour na préparer bien pourtant émission eko ya oyeba un peu comment okokotela alors ba biloko oyo eza ko funda temps na minana comme ça on sur un niveau moko un peu ya trop spécial awake batu mingi penza ba yo comprendre et là on va bien comme un séisme qui est tremblement de terre tant ça les maka eza mesuré par fraction de seconde tremblement de terre ce que ça 1 minute na yebi na ka kutu tenini na ko telema lisusu na section na ebeteli eza clip metala dégâts ekosala alors pour yeba vraiment combien de temps esalemi il y a de ces petits appareils oyo ba tester la ka place ni beteli soko zongi si yango ebeta elingi lo ba ete makabonga na zolo ba dans 1 minute yango ekolobango peut-être dans 2 heures du temps pour essayer ça moi phrase kana so ina bia alléluia moi alléluia wana kana parler so bibeta yango et cause même toute la journée na sisi ko bimsa donc il faut que ne leme parce que clic et là nitaka upasoli vert ka ba ten soane bwanga ni pona yo ka anana pasoli vert awa mais vert tango pasuka ki ya aussi de morceaux mi kemi pasuka ki na tana yango alors biloko nengo na okoti ko yoka yango te parce que ça ultra signifie et dépasser 2000 kHz o yo matoni ko yoka donc biloko ko yoka on soute alors biloko bo po kanga yango il faut ko synchroniser lembe biloko bo ça un peu mystique pour comprendre yango on a vu que nous devons comprendre. Mais tout ce que je cherche à dire est que chaque pays calendrier na ye na manaka na ye manaka wana soki boza ko kipe yango te boza ko yeba yango te et pesa kape ba complication spirituelle ko sakana te ke ba ko lokota bino ka bana mike na sepela na bande ko bokoko ba aider biso ba MC Belé ba sali a pour nous dire que bande ko bo sala attention place boko sala attention ezali e que soki bazu kimheve na bino bazu bino ndele ayaki na Afrique te kaya kabana ko botla ka ba mabele ko kanga bino ba esclave ka ba kawani ko tombola bino non il a d'abord étudié la mentalité azui ce esprit na bino yana ba wela ki d'abord bike ko na bino ndenge ba boko ko ba lobaka na komi ko croire makamsu ba za ko yebisa biso c'est parce que ba démoraliser bino na côté wana esili bakangi bino biso na Congo photo zana ba kisimbi ya trop mais toza ko reconnaître ba kisimbi yango te entre to lo baka na papa Simo Kimbangu awa c'est parmi mutu oyo mbula nyonso totsaki kate kaka na 2011 tanto monike Rwanda ezubiso mboka mabele komi okende biso zo partout to komi Fumu Kimbangu ye mobiki si ya Congo Fumu Kimbangu ye mabele na boko botola yango te ça va même mabele Fumu Kimbangu boko botola yete mais na calendrier Fumu Kimbangu azalité na calendrier national dans toutes vos dates ezalité wana nde yango to kolobela awa nazo.
ozela papa mukolo soki aye lelo makamako modéré ekozala te parce que papa mukolo c'est un historien kimbangiste ayebi histoire en fumu kimbango très bien ya nkamba très bien ya bamvoila très bien ya l'acteur kimbangiste très bien confessionnel c'est lui l'historien c'est l'un des grands historiens pas seulement qu'il y a l'église kimbangiste mais na yebi yepe que c'est un historien pe na niveau ya Canada il donne aussi cours aux petits blancs ya cours ya histoire donc c'est un homme bien calibré lelo akoya soki akoti te unayebi ya okota na ye parce que to benga na kina yebi azawa pi azakoya bientôt akoderete lelo yo akoza na collimateur parce que to kote en évidence ameka un peu ko aider biso na ba question oyo ngai na koya na ona ko poser le bino to komina 8 minutes depuis que na so ya émission e bandi il faut un peu bande ko kimbangiste na baba pa veron bokoti na kata na za ko mona bino boko justifier le biso un peu jour nini boyoka qui était le 12 octobre et que la date est réservée pour la francophonie. Première question que vous allez avoir. Ensuite, Nathan boyoka qui était francophonie et que le 12 octobre. Bande ko kimbangiste. Bon mec un peu ko ya ko justifier ko yebisa biso. Réaction na bino ezalaki ndenge nini. Troisième question et kozala oyo papa mukolo soki aye toko rappeler yango papa vero sana kati okozwa ya ozu yango boko meka un peu ko justifier na tangu boyoki était le 12 octobre fête ya papa Simon Kimbangu ya mémorial nezaka na date wana ya francophonie pe na date wana est-ce que ba pesi bino invitation soki oui est-ce que les deux fêtes oyo ekokene d'une manière concurrente signifie biloko ezoke na même direction na même valeur oyo tokoki ko quantifier tokoki ko mesurer vecteur wana ya kotambusa les deux manifestations na même date. Est-ce que vous les kimbangistes vous le saviez oui ou non? Ba question on se peut débattre awa est-ce que bino bandeko kimbangiste soki ba vous a invité sinon que je vous ai déjà invité parce que francophonie signifie la culture d'un pays francophone. Et na kata culture pays dans musique ezali danse ezali culture ezali ba église possibilité ezali ke eza na kati parce que église kimbangisi eza ya pototo ya biso to ipe ko ya nango na francophonie comme bijou national na biso to ko présenter que voilà dans notre francophonie au Congo les œuvres de la francophonie Congo tous appelle une large église tala kutuba œuvre sala ka bola nyonso na eko like ça na monde que oh francophonie ko ipe ko fongola biloko national na niveau international que tala ce que nous avons. Alors, toko yeba un peu. Na tangu boza invité na fête oyo ya francophonie. Botiki kimpeve ya mfumu kimbangu evanda nano wana boko lalisa masolo ya mfumu kimbangu eza na se ya mal pour bien ko satisfaire la francophonie ou bien boko kabola ete lelo to na fête mi balé. Mama igeta bala kitoke na libala na ye. Et puis maman mise sur dans libala sur le autre organisation libala comme ça na chaque fête au Canada 2 minutes papa le Canada na noté et toko tika toko bana fête nini toko sisa wapi bande ko kimbangise na na yeba epe da jour le 12 octobre on a saison oyo boko kende d'abord ko satisfaire francophonie ou bien vous irez d'abord chez vous et puis vous rentrez sinon que peut-être fanfare peut que tu as invité kuna alors tout ceci Radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Nako tante ko forcer bien la conclusion oyo ngai naza ko suspecter. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de corruption si l'église Kimbangiste savait que le 12 octobre est la saison il y a francophonie, oui ou non? Pourquoi oui ou non? Pourquoi cette question? Je rentre encore. Nazako uzwata na ngai pona pesa bino motema na ngai nyonso ndenge ezaleli. Francophonie soki ezalaka neti ya ba fête internationale oyo ezalaka déjà programmé que le 1er mai fête de travail. Le 15 boyna boy journée de la femme. Boyna boy. Là on allait croire que le 12 octobre c'est déjà une date réservée. Maintenant, saliba recherche nangai zambwana, je suis arrivé à conclure que non. Nazana bakaye na awa ba note ngana koma juba note avanaya. Apparemment, le 1986
fête ya liboso na Paris ya francophonie ta ebandaka ezalaka na mois de février. Toye na Canada suivi na 87, c'était au mois de septembre. Toye na Dakar na Sénégal, c'était au mois de mai. Et toye na Saint-Maurice ezalaka na octobre na 1993. Na zaka koya na Benin, na Mali, tout ceci ezalaka na 95, ezalaka na mois de décembre. Donc jusque là toye ko tomber na octobre peut-être na Canada. Na 2008 ezaka na Canada mais na octobre, mais octobre on peut aller dans le 17 19 octobre on ka date tenté peu ko toucher moi mkenza octobre. Alors je suis arrivé à comprendre selon statistiques na sali awa avec mes recherches moins scientifiques mais avec un peu de logique oyo ko kino ko critiquer tant ko maloba que la date de la francophonie est négociable. Alors ce qui date de la francophonie est négociable. Qu'est-ce qui a manqué à l'église Kimbangi, c'est de ne pas aussi savoir que date oyo et quoi kozala négocier pour être trouver soit la constitution ou le gouvernement congolais na section ya francophonie pour dire que bambuta biso awa tozaka na mbuta na biso ya makasi akufaka le 12 octobre. Est-ce que moyen ezali te que bo bouger date oyo ezala coïncider te que ne concurrente te na date oyo ya mfumu Kimbangu. De place wana baba solo oyo yango nde na ye libino na poko lelo oyo na pasoli makamebele oyo ezaka ngai yo pe okozano yango. Alors The station na place oyo papa mukolo kwa nana ye ayete, j'espère qu'il y a na ebika ko kimate parce que liboso za rende to bandage balaka la ensemble na ebika aza quelque part akoya na pesa maloba epa ya mama igete mutu asengi maloba eboto kulutu zambwa na Joachim ozali kolandanga 565 na radio le solo hein. Merci beaucoup Kulutu Zambwana Joachim Bambo TB na ba auditeur ba auditrice nyonso bozali connecté branché na radio lisolo.com pour na kolanda émission Mon pays ma patrie. Papa na biso eloko ekoti singa na oesika na likambo motuna ya mbotunaki olobi ete soki toriko célébrer date ya le 12 octobre pour na papa na biso Mvuluzi Kimbangu. Deuxième question otunaki olobi nambotama ya mutu abotami na liwa wapi oyo ezali ya motuya. Toko kevema alombango ko limbola likambu oyo kuluta sili koya nango na émission Mon pays ma patrie elingi koloba ete mutu oyo abotami ye wana nde mutu sengeli basepela. Me liwa moto akufi ezali mwa pasi. Pamba te ko kufela moto na nisi ba famille ebele batikala kana mawa kozanga mususu mama tata ndeko mwasi leki yaya ezalaka pasi. Moya ko célébrer eloko wana ezalite. Mais ko botama ko yamba mutu asika kat na famille eloko yanga toko ko célébrer papa na biso. Toki eseko lobi ete to célébrer liwa ya Mvuluzi Kimbangu. Na kata Biblia baza ko défendre ko célébrer moto moko te na sena moyi oyo kaka yeme nzambe. Bon, si quand tozongi na kata bandeko kimbangiste, bango balobaka ete nzambe tata nzambe mwana Jésus pe nzambe molimo santo Kisimo Kimbangu. Mais pourquoi toko célébrer moto oyo nzambe a créé à son image, mais tandis que moko lobi ke l'honneur et la gloire ezongaka ke pai na ye. Koto wane komi mwa mukeli kama. Alors, toke siko esika ya bandeko na biso to bengi ba catholique. Bango nde batu bazaka na système otakufi balati 40 jours.
Mais dans l'église des réveils, ça n'existe pas. Alors, église des réveils, comme on a un réveil, et y a qui ko la musa mutumuke ala lipongi, ke olala ki la muka. Donc, ko celebra ka ba wei, ko zongi saka ba dati ba kufi, eza loko la ko bendaka milimo mabe. To qu'est-ce que papa la son vuluzi kimbangu? Papa Simon Kimbangu azali nzambe te. Azaka mutu lokola yo na ngai. Soka sala ki bolamu ya Congo, gloire à Jésus Christ. Mais koki ko komela kabiso te ke chaque date wana il faut to tombola yango to célébrer et comme idolâtrie et comme masomo et comme libunga na kati na makambo na nzambe papa na biso. To qu'est-ce que expliquer pourquoi to so boya biloko wana ko célébrer ka mutu akufi to so ba eza ko benda mababe na kati ya ba famille. Eza na différence entre mutu azali vivant na mutu oyo azabenga mi mokufi. Yo nanga toza na pema na bomoi. Toza ko comprendre le bien ou le mal. Mais mutu akufi ayo kakate amona kate. Comment ko dépasser biso to célébrer tout le temps? Papa na biso. Nakanisi de sika wane koti singa pona konyata sete bandeko balandi ba comprendre que ko célébrer ka moto akufa eza lokwa ko mi benda ka milimu mabe yomoko. Butu moi basana nzamba basali koleka pona koteya. Basali ko benda batu matoi koloba ete ata okufeli mwasi mobali mwana na yo faites attention na ba parole toli koleka nango na kata ba cimetière. Tango yo keko kunda mutu be exercice to sala kato boyi te to zakana mawa mingi babambana kana mabele minga boyi kolia minga lingi batika ke na prince batuta ye minga zako laka maloba mabe. Toutes ces cérémonies là, toutes ces paroles là et yaka ko zonge na biso retour na ba yebi nzambe te tout na bango le lovi na bango ko na passe. Pona ko laka face à face bembe koloba ete yo a okei batela kabiso ye moko mutazo na kata cercle akoyi komi batela te a combien plus fort a batela zali être vivant. Et ça moi li kamesi kawana. Que Dieu vous bénisse papa na nzela ya singa. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci, wane zaki HM au carré Thalys train à Bisoya Express Londres Paris 1 heure du temps. Merci. En tout cas, bandeko baza déjà na kati awa, mais tana biso ezali. Toko kenepe moi mke malembe na sujet oyo, mais rapidement pour confusion oyo continuer na ko répondre pe na mama Igete. Mama Igete, il y a une chose entre fêter na ko commémorer. Soka botami oza na raison. Il faut que ça la fête parce que mtu azo mbota mana e fête oui mtu soki abale na moninga abale sepela na ye fête parce que babina mais mtu soki akufi e kazala ki cher e pa na yo date ya kufa ba reserve kayango que même si bokolia bokomela mais kobina penza kana ngo peut-être ou même si bokobina promise na ngote mais soki bat ba poser question okoza capable de répondre immédiatement et non oyo tozali ko commémorer donc tozali en mémoire en anglais va bien mémorial donc boza ko se souvenir na liwa ya mutu na makambo sala ka ya malamu te mabe mais ça dépend relation nini azala ki share pana parce que loka share pana ko ino za share pana ngaite voilà pourquoi balobaka ya kukyanga na lini ko bete melo kona yo comme tu kopesa en valeur. Alors biloko ba mama Igete na uti ko s'introduire na très bien pour ne même pas d'abord toucher que pourquoi bakimbangiste pourquoi bato bakende kotala ka mfumu kimba comme vuluzi comme bona po na très bien à partir kaka ya nani ya yemoko bandeko bozali ko benga par pota na ya Skype ya radio ngana ko yiko yamba bato na Skype bandeko ebele boza ko benga encore une fois kaka boza ko benga awa mais
yambate bokotela na singa ndenge mutino sakotela kana singa ubi bobengi par ou bien bokoti par Skype. Alors mama ikambo zo koloba awa pona mukuse Martin Luther King Memorial journée yebi bat bakenda musalate ba ina ko bakenda ko sapela na cimetière Martin Luther King te me bat ba na badako tuni ba pourquoi bokenda musalate parce que toza ko commémorer mémoire ya Martin Luther King. Voilà nde biloko tozali kolobela awa. Donc ezala kimbangisi c'était jour mutakufaka bokoti toujours kozwa yango en considération comme jour à mémorial. Même toujours abota maka en tout cas ngako tsotuninga jour à Martin Luther King abota mana yebi ngate. Mais est-il que jour à liwande yango te yeba naka yango mtu batwa saka nini parce que jour à liwa encore une fois mama get yoza mondime yebi yango soki oteyama yango te meteyama yango nguba so ba peso yango ole yango ekufi epoli yeah nguba soko si yango okundi yango epoli ekufi mais ko bota sikoyo bambu ba ebele liko ba ete liwa encore il faut bobara yango pour rien parce que nous ne sommes pas préparés. Mutu basale pas vivre éternellement la belete. Mutu fazara immortel. Because immortel signifie otiki ba everent kam fumu kimbango akufate. Donc okoyela nga makambo ya nkamba ya tro na ko permettre yango lelo. Okoyela nga masola tro concernant oyo kotungisa kayo na ko répondre mais ba kimbangiste bango lelo baza interpeller awa na place. Pourquoi ma habitat le 12 octobre pendant que bango ils pouvaient bien veiller baza pe la relation qui toko gouvernement nyonso les na Congo. Donc ils étaient déjà en avance après ba été 12 octobre réservé pour la fête de francophonie. C'est là où moi je suis en train d'interpeller ça ya watinka na la ko défendre mutu moko telelo mais so ko ya makaba mfumu kibango mama igeti na za ya ko répondre yon tengo ko lingela ngo pe na za apo nango. Alors na lombango kei na ndeko poati mtakota ya vande ko veron et puis bokeza ko continuer papa poati na peso maloba siko papa poati na mwana sana ko tokisa fufuna alors toke papa veron allo nazo allo mbuta za nazo kanga 5 bon na pesi bino nyonso na mbote en tout cas na remercier mbuta DSV pour akotisinga na émission de l'eau donc na pesi bino bambote nena lo bata nyonso na ka na émission na ka souvent donc na yo ka bino na landa bino par YouTube donc na sepela mi une émission yo je trouve que c'est très instructif personnellement c'est mon point de vue personnel donc na émission à l'eau mbuta ngai nazali kimbangiste premièrement donc na commis je vais défendre les points de vue des kimbangiste. Non seulement je suis kimbangiste mais moi je suis né kimbangiste. Donc makambo ebele na lobalelo mbuta zabwa na soki eza lokuta yo ka mto contribuer nga so na landi CV na yo yo pi obotama na ipte soko botama kimbangiste mais obotama okola parmi des kimbangistes chez Mama Mikala etc. Likambo ya liboso na lingaki na loba eza pona Mama Iget akoti Mama Iget très souvent maman olimbisanga mais okotaka okoti olobi surtout soko koti mbali boso take ba kimbangiste olobi non maka mingi oloba ezali ya faux complètement faux. Donc ce qui un jour oza osala débat na yo oza na posa na ya en tout cas maman ozali maman na ngai nazali mwana na yo na koya na émission na yo na ko défendre puis na expliquer makam mingi ya fo na zana onyoso na YouTube makam mingi sur les kimbangiste na koti mbamo na mutuna yo mbuta zambwa no tuni biso olobi na biso est-ce que toyebaki yango déjà avant que ceux qui ezalaki de 12 oyo ekozala mukolo ya francophonie ou pas ou etc. Mbuta zabwana s'il vous plaît un peu de sincérité yo ko ya tant que kimbangiste je suis sûr que beta mape en tant que kimbangiste est-ce que vous connaissez que ba kimbangiste ba yo kama est-ce que ceux qui kimbangiste a posé point de vue na ye est-ce que ba yo kakaye
Pourquoi? Parce que moi je suis jeune et j'ai grandi dans cette église, j'ai grandi aussi à l'extérieur. Tout d'abord, na Congo et na Botami, na leki na Angola, si na kolia en France, Mbutazambwana, c'est pas facile. Ce n'est pas facile de donner son point de vue quand on est kimbanguiste. En réalité, nous les kimbanguistes, croyants kimbanguistes, chrétiens kimbanguistes, comme je l'ai dit, on s'accroche à notre foi. Mais si c'est seulement par rapport au rapport qu'on a avec les autres, c'est très compliqué, Papa Zambouane. C'est très compliqué. Je ne sais pas, moi personnellement, on a découvert, on a radé du solo, francophonie, etc. parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps d'aller sur Internet. Mais il y a été sur Bakimbangi, c'est Moussou, Bakiango avant. Mais ce que tout le monde a réponse dans la parole des Kimbangistes, depuis Bandeli, Tilelo, ils sont marqués en Tilikambo ya Pamba. Même si les lobbies sont combattants de la cause nationale, tous les photos, papa Simon qui manque de Tiango, est-ce que combien de Kimbangistes, combien de Congolais bazouaka, prophétie à papa Simon qui manque oya pesa yango, bazouango, étudier yango sans contredire, justement comme un document historique tout simplement. Comparer ma cambo et les kalelo et ma cambo qui manque à l'obaya avant. Combien de fonds? Pour surtout banara déjà na point na makambo belé to ngeto changer yango. C'est pour pas le bana mbuta. O pesi mutuna na yoki bien to lobini. On dirait na okena bino pe coup sur coup. Bimi awa azali net ngai source à kipangiste. O lobi que boy apparemment comme si tu ne savais pas. Bon, quel courage vous avez tenté de défendre pour dire que nous, les Kimaïs, on ne nous écoute pas? Pourquoi ne pas se dire que moi, personnellement, je ne savais pas? C'est parce que ceux qui ont yébité, c'est que Nkamba aussi ne connaît pas. Ceux qui ont yébité, c'est que la population de 3 Yakibangi se peut yébité. D'accord. C'est parce que moi, je sais toute information grave au niveau Kibangi c'est circulaka. Et quand c'est tout Kimbangiste qui ne les reçoit pas au monde, c'est là une distraction qui se passe autour de l'église Kimbangiste. C'est vrai ou faux? Et ça, c'est une distraction spirituelle. C'est vrai, Moutazabouana. Je peux vous répondre tout de suite. Je vais répondre. Coupez sa réponse, Moutazabouana, coupez sa réponse sans qu'on donne exemple ou bien qu'on donne fait concret, ça reste juste un produit de l'imagination de l'esprit humain. Na repère cet exemple par exemple député au na Congo na des années 80 a proposé qui na parlement que le jour il y a liwana ya botama papa Simon Imango ezala férié na mboka na biso République démocratique du Congo à cette époque à la République des Zaïre. Réponse ni ba pesa qui ba wolola qui était. Je parle ici en général pour te dire qu'on n'est jamais écouté. On n'est jamais écouté. Clairement, je dis clairement, on n'est jamais écouté. Je vous ai donné un exemple tout clair. On n'est jamais écouté quand on est kimbangiste. Mais maintenant, je te donne, personnellement, je ne sais pas si Nkamba le savait. Moi, je ne le savais pas personnellement. Et combien même, je vous l'ai dit, je suis honnête et très clair là-dessus. Combien même je le savais, je ne pense pas que Kabila ou tous les gouvernements, tous ceux qui organisent, auraient pu écouter, auraient pu changer quelque chose. Ça, c'est ce que moi je pense. Si, c'est vrai. Ce que tu dis, parce que c'est ton cas qui est vrai. Je suis très d'accord, très satisfait de ma réponse individuelle, particulièrement, dans Dengue Olobe Yango. Mais en attendant, Yango toko touché. Donc, déjà, donc, avec l'esprit de reconnaître d'abord que oui, je ne savais pas. Maintenant, si tu savais, manière venue aux contributions aux anango. D'accord. Na comprendre question na papa Zambouana. Na comprendre question na yo, na répondre si ma kokata na te pour essayer de répondre quelque chose derrière. Papa Zambouana, moi, je viens avec mes deux pieds, mes deux jambes, ma tête et ma foi ici. Pour vous dire que je suis un croyant, je revendique mon kimbangisme. D'accord? Et je vous le dis très clairement, clairement, je crois à la prophétie de Papa Simon Kimbang. Donc vous comprenez tout de suite pour que je vous dis que pour moi, je peux que boycotter
quelque chose de ce genre. Je ne peux que le boycotter. Je vous l'ai dit très clairement, Papa Zambouana, je suis allé très loin dans mes études et je continue toujours. Et ça, je remercie des gens comme Zambouana qui ont été les premiers arrivés en Europe pour nous donner, pour nous ouvrir des schémas. Maintenant, on est lokomoko. Par ma foi, Papa Zambouana, Mukolo ya Botama, Papa Simon Kimbangu, Mukolo ya Lukulu, etc., etc. C'est des jours que quand ça tombait dans la semaine, je n'allais pas en cours. Et j'allais à l'église. Donc, c'est la réponse que j'ai à vous donner. Donc, en tant qu'homme intelligent que vous êtes, vous avez compris ma réponse. Donc, je n'ai pas que boycotter ces jours-là. D'accord. Première réponse. Deuxième réponse, c'est la maman Iguette. Papa Zambouana na batumso bazali, ana sepela mingi na badebam sous les kaka na katitala. Totika bases, hein? Papa Zambouana totika bases. Mutu soki akufi na nzoto oyo elobite ke mutu akufi tout simplement. Ça, je pense que Papa Zambouana le sait. Ceux qui m'ont bien noté, ça c'est son problème. Papa Zambouana, vous qui avez étudié, vous avez travaillé à la NASA. Je vais vous donner un exemple. Soit par exemple, vous avez un pas très son point de vue par rapport à axe X, Y et Z, etc. Au début que axe biso batoto existe na troisième dimension, on a 3 dimensions, donc par rapport à l'axe X, Y et Z. Si on construit un Ndakumoko, il vit par rapport à l'axe X, Y et Z. Donc voilà, il existe en 3 dimensions. Vous prenez le corps de Hamilton, Papa Zambouana, qui est à la 4e dimension, à laquelle vous enlevez l'axe réel. C'est aussi une 3e dimension, mais qui ne vit pas dans ce monde. C'est pour vous dire que même hein, bateau à science, bateau bakota na bango église parce que na bango église bateau à science ba que dimension mususu ezali, que les esprits vivent quelque part. Papa Zambouana yoka yango, papa mukolo soka koti pe akopesa réponse na ye. Bateya na église kimbangiste ke mutazaka na ba fête misat dans son existence. Son arrivée ici dans ce bas monde, mukolo akobala po ete nkolo esaloba qui était mototika tata na ena mama na ye po akende kosangana na molongani na ye. La 3e, c'est le jour où on quitte ce monde, parce que ce jour-là Nzambe akoyebisa yo soki olongi ou bien olongi te. Donc c'est une fête comme les autres. Papa Zambouana, ngai personnellement, c'est vrai que c'est difficile nanzoto o mutu olingaki na ye mingi. Bolingana ki mingi bokabwani folela, mais les larmes balarmes nyonso zaka douleur nyonso za pareilité. Donc keliwa ya mutu alobi keliwa ya mutu ça se fête pas mutu wana akoyi koyeba ne Yesu ata kutu Yesu ayaka babeta ane masolo, mais il peut être aussi vide hein? Et Papa Zambouana, parmi les kimbangistes, je te dis aussi, parmi les kimbangistes, il y a parmi nous des gens qui sont vides aussi. Donc dans l'église nous ce bateau baza vide peut bazali hein, Papa Zambouana. Ce qu'il faut quand on a un débat spirituel ou même prendre la Bible pour débattre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ne croyez pas parce qu'on parle très vite là où on dit etc. C'est qu'on dit est vrai, c'est qu'on dit ça tient. Non, non. Il faut apporter des preuves. Il faut avoir des preuves concrètes. Merci. Naza wa mbuta sabandi le nazali. Merci beaucoup. Tant eza trop critique bande konos bozo okota pa dobo tsaba micro na mino pause parce que ça ko affecter oyanga ipe awana ipte sikoso na zako yoka na très bien po basinala nga yete communication za kitoko tena par na ngai bon na modifier awa un peu bino pe kuna na par na mino so koti tika interférence po esale mate bon to kenena na lombango awa na batu bazana kati awa sur base ya ba question kaka on a utiko poser déjà ya soki les kimbangistes ne savent pas que na 12 octobre oyo fête ezako leka ya francophonie fête mususu falezala ya biso bana ya Congo pona commémorer ko kanisa mbuta na biso oya mfumu kimbango bakombi yango d'une façon concurrente yango tout ça ko débattre mais le premier kimbangiste qui vient ici apparemment a confirmé qu'il y a ignorant et ce qu'il y ignorant c'est qu'un kamba aussi ignorant parce que so nkamba yebaka nkamba ngaka pesa avertissement to alarme na niveau ya Congo. Pourquoi naza koloba boye? Parce que bandata ya Kasavubu, l'église kimbangiste bambuta na biso bazaki na relation avec la présidence et le pouvoir exécutif. Na temps ya Mobutu, c'est la même chose. Na temps ya Kanambe ya Mikolope, c'est la même chose. Donc il n'y a pas tellement une raison si l'église kimbangiste savait qu'il y a une fête concurrente na expliqué bino biloko mibalezo que na même position. Na même jour, deux fêtes oui ensemble, te ezanete ngala zo balisa mwana ngai
bongo yo camarade nanga ko no loba ete ngai pe nazo sa match nanga awa pe batunyo so balinga ba na fête nanga ba kimi ba ke na fête ya yo ya ballon za ko betsa na quartier on sabotage. Donc il y avait moyen de négocier qu'un Kamba puisse boycotter ou bien qu'on proposer. À défaut, ce qui le gouvernement congolais a boyé, il y a encore le choix de boycotter. Que pourquoi Bolini ko saboter date o ya biso ba kimbangiste o ya biso ba na Congo ya mfutsimamvuluzi. Mais apparemment, le premier kimbangistes reconnaît être ignorant. Tokena papa papi Afonso et puis papa on va continuer. Oui, allô, bonsoir Papa Zambana et bonsoir na Batunyon surtout, Rolanda. Nalandi, Ndekonanga ya uti koleka za kimbangiste. Bon, c'est vrai que pour dire que Bakimbangiste bazai ko ignorer, date il y a le 12 par rapport il y a francophonie, c'est trop dire, c'est faux, je peux dire que c'est faux. Tata tout les calobi très bien. Alobi qui est naïe personnellement. S'il n'était pas informé, ça c'est son problème. Mais moi j'estime que tout Congolais, pour l'information, Kimbangi c'est jusqu'à preuve de contraire, Aza d'abord Congolais, bon, et puis c'est vrai qu'il y en a des Kimbangi c'est Angolais, bon, partout. Mais Kimbangi c'est juste l'information en tout cas, Aza censé être Congolais, Aza censé le 12 octobre, il y a la francophonie, le Bandaka. Donc, ils ne sont pas au courant, c'est trop dire ça. Bon. Là aussi, il ne faut pas tout beau sanake. Bakimbangi, c'est Bazaka Congolais. On a évité Tata Outoloba. Ce n'est pas le droit de Balingala. Les missions sont Congolais. Il ne faut pas oublier que Bangolais et Baliba Lobaga. Là, il y a Bakimbangi, c'est Togolais, donc il y en a partout. Mais en bref, non, le Baboye, Kimbangi, c'est le Lobaki, au courant. Le base a peut-être que Kimbangi c'est Congolais, mais Kimbangi c'est Congolais, en tout cas c'est un peu trop dur. L'église est tout à fait au courant. Mais, quand on répond de plus ou moins à Papa Zambon à Nengo Lobby, que Kamba, il fallait intervenir, moi j'estime que Papa Zambon a parfois un rôle un peu trop grand par rapport à Mokili à Congo. Ça l'église Kimbangi c'est un rôle moins grand. Mais quand ça vous arrange, vous voyez, oh, l'église qui il fallait intervenir. Quand ça ne vous arrange pas, ah, mais non, mon bateau, voilà le problème. Bisso tozara la bisso humble. C'est-à-dire que tozara le kabuya ko imposer na kanambe. Kanambe soka yaki pa na bisso en aucun jour bomona chef spirituel na bisso akenda ko luka kanambe. Jamais. Allô? Allô? Voilà, donc en aucun jour, Boyoka, chef spirituel, n'a pas été Koluka Kanamba, qui est un bureau à Kanamba. Évitez si je me trompe, mais c'est Kanamba qui vient vers nous. Ça ne veut pas dire que Azo dépend de la Bisso, Bisso dépend de la point qu'il y a quand même président de la République. Que les gens soient d'accord avec lui ou pas, ça c'est autre chose. Bisso, si dans le bas l'autre fois, on respecte l'autorité. Donc, Azo autorité, Bisso Zali Kamba pour imposer. Et là, on va rappeler à papa Zambouana Isaac. Moutou a organisé le professeur, je crois, il fait ça, Elikia, Bokolo, quelque chose comme ça. Un grand professeur, bazar parmi les organisateurs, il y a le Cambo, il y a le 12. Donc, ce n'est pas n'importe quel monsieur. C'est monsieur, Bango Moutou, organisé qui n'a pas sur Hollandais, qui Hollandais information, qui est bateau, organisé qui jugement, il y a une révision à procès, il y a Simon qui banque. Donc, il fait partie. Il fait partie à bateau, organisé. Donc, Azao Sam, Marcel Makamoko, il est tout à fait au courant. Bon, on a évité ceux qui
solliciter les chefs spirituels de l'église par rapport à la date. Ça, j'en sais rien, mais là, on est tellement petit par rapport à ma État. Mais tout ça, les Camerounais dans l'État congolais. Simon Kimbango bino mo boloba. Kalaté a tant bandika émission. Maman moka quotidien pour na boloba. Mais non, muta kufa donc to vanda na biso. Biso to vanda na biso. Senga ka eloko moko te. Soko yeko luka biso ah to expliquer yo. Ne likambo eza boye. Soko ndima. Ndimi. Soko ningi na ko ndima te. Ah OK na yo. To imposer mutelo côté. Mais merci. Merci, voilà. merci pour notre temps parce que les autres ont la tête, bateau va côté un peu avant. Pendant que papi n'a pas question pas na yo. Ouais. Professeur ou professeur docteur ou qui qu'il soit. Natangu amona ki interesa na kana bango ya kokende ko solliciter nkamba pona ko préparer libération ya Kimbango ndenge salimaki na Mbanzangungu ba manifestation na yo yebi yango koleka ngai. Il savait bien le calendrier national et il savait bien comment solliciter les kimbangistes, n'est-ce pas? Bon, c'est que à ça qui peut la recherche sur le Mfumu Kimbangu. Et comment le même professeur qui a arrangé pour être Milulu, Yankamba, il y a année passée, et ça avec les kimbangistes, Aïeba qui poursuit bien, mais n'attend comme une francophonie, ceux qui ont un amour, ceux qui ont un cœur, il y a coupé ça les kimbangistes, dengue à pesa qui les kimbangistes. Comment il n'a pas pu reconnaître Mfumu Kimbangu qui est à la source des kimbangistes? Donc, pour il voit les kimbangistes d'aujourd'hui pour des raisons, il y a intérêt pour les kimbangistes à benda bango ba lignée politico-sodomisée, il y a Kabila Oyazo travaille nango. Parce que s'il avait un cœur, il allait aussi vite savoir que le 12 octobre, c'est la date de la mort de Papa Simon Kimbangu. Cohésion ni nous a collé pour qu'il puisse organiser la francophonie. La date Mfumu Kimbangu du côté gauche, il aime Mfumu Kimbangu quoi que Nambanzangu pour favoriser les kimbangistes que je vous donne maintenant la carte verte et à Mfumu Kimbangu quand il y a nation congolaise qui est libérée Mfumu Kimbangu. Et merci que vous que c'est le même professeur. Donc c'est quelque chose de pareil. Bon, Nalandi peut-être na comprendre pas tout à fait ni na question na côté maintenant mais on répondre de plus ou moins dans ndambo on a comprendre et ça que professeur Ondo Lobik hier azali parmi les organisateurs ba sala qui ni conférence sur Simon Kimbangu on a confondre na procès il y a procès de conférence c'est Simon Kimbangu ba sala conférence oui merci obongisi tout très bien aye pas qui programme la conférence mais maintenant il y a le 12 octobre ça qu'on y battre que Simon Kimbangu peut tomber dans le 12 octobre. Il sait très bien. Mais le problème est ça que, pour na opinion d'un gars comprendre na mini na yo ya papa Zambo na ça que date il y a le 12, il faut à la date moko sacrée pour la nation et non seulement pour les kimbangistes, c'est pour comment que le 12 yo ils date na biso nationale. Mais jusqu'à preuve de contraire, date il y a le 12 et ça mutu batu bazana ngona nous d'accord té. La preuve en est dès qu'on bandit émission na yo premier intervenant a émission déjà so tata ou te global bien mukolo tata moko proposer ka député moko pour batu ba wolo la kaye soko zongi il y a 5-10 ans passé awa kimbangi c'est temps tata mo César a salé émission na bito benga misa bazoba biso ba kimbangi c'est benga ma bazoba biso ba to sambela ka batu tika lelo batu bo sambela je comprends mais wana siko ça li kamba ko lokate papa date il y a le 12 jusque là na ne commis église kimbangi c'est église nationalité. Papa Simon Kimbangu c'est un héros national comme ils ont dit, mais tous les locaux qui ont imposé, qu'on a vu ce Papa Simon Kimbangu nous appartient encore. Donc ce a commis que non. Permanent parce que wana ezaka tous en introduction, la question c'est ça koya. Toi que non pas Papa Mukulu pas bongo, peut-être qu'on aura réponse au temps où monsieur va continuer. Papa Mukulu pour le venir. Merci Papa Zambwana. Et bote na yo mbote na bande konyo so baza na kati ya conférence en tout cas maman HM au carré na lela yo mabe maman en tout cas TGV Tali c'est mbote na yo ba papa nyoso pe mbote na bino balandi nyoso ya radio lisolo mbote na profiter na pesa mbote na bande ko na ngai ya Kinto to benga wango Kinto adi na Nantes awa ni ko na Sami azolanda émission na ba minga ba baza nango Papa Zambwana Oebinga za Congolais, introduction émission de Salingaï bien makasi na côté Moroboy.
C'est-à-dire que olakisi aspect ya Kimbangu oyo ngana lingaka olakisaka. Oyo intéressera ba Congolais, c'est-à-dire le côté où Simon Kimbangu s'est levé un jour pour dire que en tout cas occupation mboka na biso na mindele bozonyo ko la batumwi bozonyo ko la biso ba Congolais na kati ya mabele na biso boye ko occuper un type qui s'est levé, un Congolais qui s'est levé pour à défendre mabele ya mboka na ye. Omoni tango biso tokendaka ba marche bato bayaka na ba photo ya Kimbangu ezaka te po aza mvulusi spirituel bonzambe wana bino bokendaka église Kimbangu eza foi ya mutu na mutu eza foi na bino. Mais nous on se reconnaît nga nazaka mwana Simon Kimbangu pena descendant ya Kimbangu na côté esprit na ya rebelle donc a telemela bato bazaki na puissance ya mandoki baza na puissance économique baza na puissance ya domination. Ye mutu mwindu simple kaka bo musingombe moko bakokai ko nyata na bango ye mais azalaki na eloko kati na ye o etindaki ya telema pe alobaki voilà côté na lingaka ye côté na mimona ka Kimbangisi za côté wana pe soki na koti na émission yo po olobi likambo est important pour ngai c'est-à-dire que pour moi Simon Kimbangu n'est pas Dieu ala nzambete mais Simon Kimbangu aza mutu moko bo photo kumisaka ye côté que ah, dans la bakumisa batumsu na ba pays au biso to vandi asala ne logo ya grave te basala ya monument kotana na zano d'accord mais sauf que bino ba Kimbangiste bino nde bozwa papa Simon Kimbangu en otage bokomisa ye logo na bino nzambe na bino bokomisa ye on dirait azanzambe nzambe na bino Simon Kimbangu nzambe ta da Congolais il fallait to célébrer ba acte ya sala ya bravoure parce que na batan wana eza normal te mutu mwindu pendo teleme lolo bela mundele ba mama Kimpavita na respecta bango fort parce que esprit wana il faut voir dans quelle année le Congo était dominé occupé mutu mwindu yo teleme lolo bela mundele donc courage o wana bino bobomba yango bokomisa Kimbangu kaka na makambo ya religion il faut faire ressortir makambo ya courage na ye bravoure na ye tomona kango mingi te biso ba onga na botami na Congo na koli na Congo na epoto na sisi ba université. Les peu de choses que je connais sur Kimbangu c'est que bala travers blanc ba beta ba mbonda ba sala ka jinchani. Voilà tout ce que je sais de vous. Parce que bino moko message oyo ya côté ya bravoure ya Simon Kimbangu boleki sa yango pendate. Na kopesa exemple moko boxeur moko célèbre Mohamed Ali azalaki champion ya boxe champion du monde. Ayebani na boxe ce qu'on zo lingolo bela vie na comme sportif carrière nezali mais ayebana yipe na militantisme na ye na makambo etali batu mwindu ce qu'on lingolo ba pe carrière na ye côté ya défense ya ba droit ya batu mwindu carrière ne pesali séparation ya biloko mibale wana esala que quelque part ce qu'on lingolo ba Mohamed Ali oye ko lié soit en tant que boxeur soit en tant que défenseur ya ba droit moko boye. Et cela permet d'avoir une visibilité claire. S'il vous plaît, bande konanga Kimbangiste. Quelque part, ba Congolais, ba ingraté. Peut-être que de façon nabino a coupé sa message. Vous êtes enfermé vous-même dans l'église et comme il cambo privé. Or, Kimbangu a privé, Kimbangu est privé du côté, il y a Molimo Bonzambe, et c'est affaire nabino privé. Mais côté, il y a militants, combattants, Kimbangu, esprit à révolte, il y a rébellion. On a sa propriété, il y a des Congolais, même il y a des Africains, il y a des Mobim. Il y a des Guevara, Tokumi, Sarabango, il y a des loin. Quand on a esprit à bravoure, il y a des tricot, il y a des Guevara, il y a des photos dans le mur. Mais il fallait tout faire des photos, il y a un mur, il y a Kimbangu, ceux qui bottaient à Kabi, il y a des Kolisa Kabi, il y a des Makambo Kimbangu. Na poto na sinakol. Et ça peut que nous les Kimbangistes on nous écoute pas. Peut-être que vous faites passer pas bien, vous ne faites pas bien passer ce message-là en faisant la nette distinction entre la vie de Simon Kimbangu en tant que grand combattant et puis la vie de Simon Kimbangu en tant que bonzambe. Séparer ces deux choses, menez-nous sur un chemin autre. Bon ça la démarche na niveau parlement un jour. Va reconnaître bravoure ya Simon Kimbangu na livre à histoire bala qui sa différence on a mis balé ba monument salema to célébrer ba to ya ka boy visiteur a au monument na
te muto atelemelaka bino ntango bapaya bakoya ti mpo atelemelaka bino ntango bozali koya kookipe mboka na biso symbole ya résistance, symbole ya révolte, symbole ya bravoure. Voilà, nga démarche nanga, j'adhère complètement 100%, 1000% na côté wana na kimbangiste. Mais soki boyeli nga mvuluzi, soki bondimi kimbangu te Congo ekokufa, soki Congo ezo développer te po bondima kimbangu te, bo arrêtez ces histoires là na lobaka ngo chaque jour. On est vie privée na bino, ba chrétien bakoya oh soki ondimi Yesu te nzambe nde apesa. Wana pe makambo na bango ya chrétien. Batu ya Rose Croix pe bazali ba congolais. Ba musulman ya ba congolais bazali. Batu ya ba animiste ya ba congolais bazali. Batu ya mukuna Dieu bazali. Alors spiritualité ya mutu ezali yo na mutu. Faites cette distinction s'il vous plaît mes frères. Bon on a des messages à Kimbangu. Pourquoi na poto le to koma on a pasteur aza pasteur chrétien a vu photo à Kimbangu abinga na za mwana Kimbangu. C'est parce que na poto to réussir lelo ba combattant ba tumsusu ba kana ba photo qui m'a expliquer biso to comprendre que ah tipo na kaka papa ya ba papa Diangenda te azala kaka père spirituel te, mais il était un grand combattant. Directement les gens ont commencé à dire naza chrétien na bonzambe mais na combat nazali kimbangiste. Donc s'il vous plaît bandeko na ngai ba kimbangi na bonde di bino s'il vous plaît. Faites cette séparation. Pour la qui message à Kimbangu na ba Congolais nyonso, vous verrez que les Congolais ne sont pas ingrats. Papa Zambwana nazongi si maloba olena monopoliser maloba nazongi si le Toi sakila yeye mwana wetu tatumu kulumpa. Radio lisoloka mwena masonji to ninga to bwachabu basambila to awa na banza rôle ya parlement ya députation. Les alliés à Moutounion sont kota akene ko convaincre situation na ye jusqu'à ce que okolonga yango. Et je pense que l'église Kimbangi c'est depuis toujours les ana influence pe makasi na politico congolaise. C'est question de savoir le rôle du parlement pour être selon papa Mukulupa batu baye bango. Mais il faut aussi qu'on yebisa exactement définir le tambo. Alors awa papa Vero asenga ki maloba na biki bande ko belé bakoti bakolinga baloba. Mais papa Vero avant oya sur base à mon papa Alphonse Aouti Koloba, qui est un Angolais kimbangiste. Na ligne répondre à une question, on a rebaxé l'école et à Makambo papa Alphonse Aouti Koloba a exposé les kimbangistes congolais. Place ngana ko kalelo papa Vero yo les kimbangistes Congo Zaïrois. Ba ndeko ya Brazzaville, ba kimbangistes, ce qu'ils ont fait, ils ont influencé leur parlement, je pense dans les années 80 quelques, j'étais encore au Congo. Poète Brazzaville à reconnaître Mfumukimbangu. Et enfin, philanthropique, il y a poste télécom à Brazza et reconnaître que Papa Simukimbangu a reçu en fait timbre. Papa Alphonse Tangoya, Yebisanga Bino Bakimbangi c'est Angola. Qu'est-ce que vous venez de faire au niveau national pour la reconnaissance à Mfumukimbangu? Et puis, Papa Véron a péché Maloba, défends-toi. Qu'est-ce que vous, les Kimbangi, c'est du Congo Zaïre, venez de faire déjà au niveau national? Pour nous faire reconnaître comment Mfumukimbangu pour les lots comment Mfumukimbangu est là bande quoi combattant ba finir bino kwanga pour exposer vrai rôle à Mfumukimbangu face à la société civile. Papa Véron a péché maloba potozong la le 12 oyo place mpoke na biso zali Matondo papa déjà première chose na opesa mbutana ngai mukulupa oya utiko le kaka kambote. Donc il faut faire une cigarette à Nantes, na fandi na Angers, donc toza à 15 minutes hein, de train, donc on n'est pas loin. Na Pession Bote. Papa Zambwana Einstein a le bac et le romoro, Moutounion Sazali savant, Moutounion Sazali génie. Mais ceux qui olingi ont mesuré Nino Olingo mesuré Makasi à Mbisi, Nakomata Nzete, en tout cas au roman Naeka Kazali Pamba. Première chose, oui. Oui, en effet, moi je suis congolais. Na botami na Kinshasa, j'ai donc tata nangaza muto yanda muto ba Congo. Donc j'ai grandi en Angola après ici, mais je reste très attaché à mon pays. Mais malheureusement papa Zambwana, moi j'habite en France. Première, wana zo répondre yonan. Pour ça muto na suka yo pesi. Si manazonga la papa mukulupa. Moi j'habite en France et personnellement en ce qui concerne notre combat de yaba combattant Mikolo yo
oyo etali papa Simon Kimbangu, je le combat de ma façon. Donc nako combattre tende tumtazana kini. Nazana kini était na fane na France. Donc personnellement, étudiant en mathématiques, tozalaka toujours na ba unité libre à laquelle faut ça la exposer mon cours. Et ça c'est la 4e fois que j'amène les sujets de Kimbangu et les problèmes du Congo. Moi na moko ya mwasi akotalanga dernièrement alobi na ngai ke on a kota na polimi c'est pas faire et ça le ko umela mingi te na lingio que ne peut d'une manière trop générale et particulière auto tindika ma campagne wana papa mukulu palobi quand vous privatisez un peu trop Mfumukimbangu c'est là où Mfumukimbangu aza ko tindika bien na transmission zo ko kendete. D'accord. Un peu trop sur Mfumukimbangu. Maintenant nous cherchons quelque chose de national parce que le 12 octobre Tala Bolombo Bika pour dire que ah ça c'est le gouvernement Bissot dans la qualité pendant que vous saviez que le 12 octobre est un jour national, jour réservé, mais pour des raisons d'individualité, pour les raisons de privatisation Mfumukimbangu, seulement pour nous les Kimbanguistes, maintenant nous les Congolais qui aimons maintenant Mfumukimbangu, nous nous retrouvons à une date qui est soldée maintenant aux étrangers, la francophonie qui est la colonisation. Pourquoi? Parce que le nom de Mfumukimbangu a été gardé secret. Yoba Peso Maloba, tu cherches encore à rentrer à ta vie. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Kimbanguistes ont voulu garder cela. Non, je ne suis pas d'accord, première chose. Je pense que les Kimbanguistes, ça aurait été clair d'un côté. Ce que les Kimbanguistes, c'est oh, Yomoko Papa Zambouana, oye bien au malam. Combattant, Kimbanguiste a toujours été un combattant. Oye Banzembo, oye Mama na époque, na Bino Papa Zambouana yanga été. Mais à Bino Moko Papa Zambouana, où on expose les problèmes d'hommes noirs, on expose les problèmes de Papa Simon Kimbangu, où on expose les problèmes du Congo. Ça a toujours été... Moi, je ne vois pas où on peut dire que directement les Kimbanguistes essayent de privatiser. Oui. Si on continue pas, alors, parce que moi, maintenant, je suis de cette promotion. Je vous dis que nous avons échoué de ne pas avancer le nom de Kimbangu au niveau national, mais sauf qu'on l'a gardé d'une façon privée. Et moi, je me suis détaché de ce côté-là. Voilà pourquoi je me présente galant aujourd'hui pour dire que il n'y a pas un Kimbanguiste d'un Kamba qui pourra me challenger aux Alamoines parmi les 26. Et la semaine passée, j'étais en contact avec Papa Armand Diangenda, le fils de Papa Diangenda. J'ai essayé de lui challenger. Ayebinaye, peut-être. Papa qui sont locaux au Canada, papa qui sont locaux, les autres fils de Coco de Papa Simon Kimbangu, basés en France, basés en Canada, basés en Congo, nous avons en contact avec Congo, basés en Kolanda, Peba Kolanda Masolo. C'est pour vous dire que les longs na un marteau et juge. Parce que bon, les larmes de Mouilou Kiawanga, la femme de Papa Simon Kimbangu, sont sur mon corps. J'ai le plein droit, j'ai la pleine potentialité de juger tout Kimbanguiste qui échoue à sa mission. Personnellement, au niveau national, pas au niveau privé. D'accord. Permettez-moi de continuer, Papa Zambouana. Je peux continuer? À vous la parole, mais Bimana national. D'accord. Oui, Nazali national. Papa Zambouana, la première chose dans Roloba, c'est que sur Papa Simon Kimbangu, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à dire. Ceux qui ont oublié que Bisoba Kimbanguiste, Tobimisaki Loba, Papa Simon Kimbangu, c'est un point de vue que je respecte. Mais personnellement, je ne pense pas. Parce que les Kimbanguistes, ça sera radical. Surtout en général, les Kimbanguistes, ça sera Jeteki, ça sera Koreki, ça sera surveillant, etc. Je pense que les Kimbanguistes a assez chanté, a assez expliqué qui était Papa Simon Kimbangu. Mais je comprends que l'aspect, oh, il y a Topé Sakaya Bunzambe, etc., que nous croyons, c'est notre foi, peut parfois gêner certaines personnes. Mais la prophétie de Papa Simon Kimbangu sur le Congo est ouverte à tout le monde. Qui ne l'a pas lu? Qui ne l'a pas lu pour dire que c'est tout ça pour garder en haut? Il n'y a pas un modérateur aujourd'hui. Voilà pourquoi on reprend le style traditionnel. Le problème est que quand la francophonie vient au Congo, le Congo doit nous présenter toutes les sections du progrès national. La place ni toza na ba point fort, la place ni tosali ni ba livre na biso batunini ba lobby pour basali pour l'église kimbanguiste. C'est l'un des objets que nous pouvons présenter dans la francophonie, que voici ce que nous avons fait déjà au Congo. Du côté spiritualité, nous avons bâti Nkamba, nous avons fait ceci, nous avons construit. L'État a sali na été, l'église catholique, protestant, c'est l'église kimbanguiste qui a une œuvre qu'on peut bien présenter au niveau international, qui est d'origine de nous-mêmes.
Maintenant, la question est celle-ci. Ce qui boyeba qui était francophonie et que Congo a profité pour présenter les œuvres de l'église Kimbangi, c'est dans la zone francophone congolaise. Pourquoi vous avez permis que cette manifestation se passe d'une manière concurrente dans la date où il y a Mfumu Kimbangu? C'est là que nous sommes. Si on va répondre que c'est forcé. D'accord, Papa Zambouana, ma réponse est claire. Si j'étais parmi ces Kimbangi, ceux qui décident, bien sûr, j'aurais dit non. Mais à ce point-là, je ne peux pas répondre. Sur ce point-là, je ne peux pas répondre. Merci. Mais il y a encore trop de sujets qui arrivent. Oyo, na tante kaka parce que yo mo mutete ki makrete na yo. Olobete na ta na bino bambuta Zambouana seke ozale ki devangai na ba na niveau oyo poa na ekokate. Tikela biso bambuta to balance koto. Alors, na ke papa poati. Congo